Contrôle na banzela ya ville province ya Kinshasa oyo général Blaise Kilimbalimba alansaki ezali kokoba. Mokolo ya lelo lundi 22 juillet 2024 colonel Israël ya Pepe asila kibongo kopesa lokumu na la pulusu ya République démocratique du Congo. Yeyo azali kosala mosala na ye kitoko na boulevard du 30 juin esika wapi atelemisaki. Cortège oyo bozali komona bilili premièrement la pulusu ba komona FARDC azali koya na sens unique bapesi bango nanu ya bino yango c'est-à-dire sali respect pe balobi na bango na limemia nyonso papa mama baluka na malembe po nzela esengeli batu ba respecter code nango po petit peuple pe a respecter tango biso ba autorité tozali kobuka mibeko ya nzela peuple pe azali kolanda et ko créer embouteillage discussion elekaka te pe cortège oyo eyokaki babaluki la poulouse azali ko continuer toujours musala na ye awa bamoni mutuka ya rouge longola bash alongoli boye plaque ya présidence de la république nzokande chef de l'état atikala jamais koyebisa conseiller moko abashe plaque d'immatriculation na ye ba oyo bazali kosala yango nani atindi bango longola alinyaki nango te pesa aw ba récupérer azongi sima nyonso wana elingi koloba moto moko te azali likolo ya mibeko ya République démocratique du Congo. La poulouse ya RDC azo fait respecter code de la route pour na ko éviter bambouteillage. Awa kutu endi azali kosakana akoya boye o lakisa o ezate kanga ebeko mata akoti esali pasi pe mawa nyonso o ezali kote ya ba civique ya nzela botika po boko futa mbongo ebele na la pulusu kasi peuple congolais mususu bazali ko apprécier musala la pulusu azali ko sala na babalabala to molanda bala ta pété ya général boyende zalaka bala ta pété ya général boyende zalaka boke sengi po boy mutu nyoso boyende ezalaka longoni na la pulusu ya Congo démocratique esengeli mutu esala olieke ya misisa kasi la pulusu musala bazali kosala na poto différence ya kudite bâcher plaque eza mbeba na ko rouler à sens contraire sima ya contrôle oyo tomoni ete soki kaka kinwa atosi mobeko ya nzela embouteillage ekozala te ralentissement ekoki kozala mais embouteillage ekozala te tala baye tozongisi aolia kende mbangu tozongisi ye na 3 km ake kobaluka presse nyonso azalaki nango esili amoni ke soki comportement na ezalaki ya bolamu mbele atamboli tala ye koleka sikoyo nsima ya bato nyonso ye moto azalaki liboso ntango ozali kotosa code de la route te okokoma liboso obloke bato nyonso alors ezali comportement ya malamu mpenza te yo kofinika bashi ozali na plaque na yo normal tala ndenge tozali kobunda na insécurité ya koyiba bachauffeur mito bazali koutilize baplaque ya mabe tika plaque na yo bamona yango po tomona ke plaque na yo eza ya malamu soki ofiniki yango toconsidere ozali criminel nde toza kokanga yango ekoti na fourrière ezali saisi moko conservatoire mibeko nde ekolakisa biso ndenge nini ya koprocéder nsima na yango tomoni bakonzi nde bazali ebele na biloko wana estce la police ekoka kofaire face na bango parce que baintervention etalaka ezali na retard journaliste la police fait face à tout eloko ekokoka baservice sécurité ezali te tozali todéploye mpona kodécourage motu nyonso mpe ozali komona ke batosi mpe bandi kotosi
kolongola yango. Allez, va enlever ce que tu as mis là-bas. Va enlever. D'abord, ton vitesse, elle glisse. Viens enlever ça. Non, non, il y a une dame qui est là. Ça plie. Donne-moi les pieds. Appelez-moi le commandant Pépé. Qu'est-ce qu'on a écrit? Ça c'est vrai. C'est pas vrai ça. Mon colonel, quand tu fais, c'est bon. Oh, attends là. Oh, Yaka. Là, tu as tué 100 faire. C'est rasé. Non, mais c'est un papa. On va ranger. Ça c'est bien.
C'est pas vrai ça. C'est bon. Oh, attends là. Oh, Yaka. Là, tu as sans faire. C'est rafraîchi. Non, mais tout ça va pas. Moi, on est oh, on a un peu de route non. On est à Afrique à Bando, le vélo moi. Venez. Il n'y a pas de plaque. Ah, il n'y en a pas. La meilleure des choses, c'est ça. Oh, bah, il se doit la dégâts caméra. Bon, les temps de ça, il y a les temps, aux bombes en opponent. Acha mpanzi tukumona hii. Akimi ndio basi acha mpanzi. Ok, merci. Vous pouvez serrer un peu là. Parce qu'on enlève les caméras. Les amis, on voit là. Bon, attends, tu vas passer, tu n'as pas de problème. Tu as pris parce qu'il fallait qu'on libère ici. C'est quoi encore là? Mon Dieu. Et là. Oh, au Kangi, on dirait colis au Kendenani, il a foni. On dirait colis, moi, je il a foni. Il y a bien un mois de façon. Tu es courageux, hein? C'est pas moi. Moi, je sais que c'est qui vous donne l'ordre d'abord de faire ça? Il est poli, mon besoin de ce doigt. Il est là. Ok. On va mobiliser le véhicule. Libérez. Appuyez. Là, il y a un salé,
Pourquoi tu appelles? Non, mon général. Tu voulais appeler qui? Non, il y a une méprise. Pourquoi tu as bâché? Mon général. Pourquoi tu as bâché? Mon général. Non, réponds-moi. Pourquoi tu as bâché? Mon général. Alors que c'est une plaque normale. Tu la caches pourquoi? Non, il y a une méprise. Il y a une méprise. Bon, on fait ceci. Il y a une... C'est une plaque normale. Nous sommes en train de chercher des véhicules volés. Oui. On va à la fourrière, on va vérifier l'origine de ta plaque. Allez, tout en bas. Il n'y a pas de problème. J'ai tous les papiers. C'est bon. Ah oui, c'est à la fourrière. C'est à la fourrière qu'on va vérifier. Il y a beaucoup de véhicules depuis qu'on a commencé l'opération. On a trouvé des véhicules. Je ne suis pas envoyé. Non. Voici mon mandat. Qui te donne le droit de bâcher les véhicules? C'est dans quel article de la Constitution? Est-ce qu'il y a moyen d'éviter ces caméras c'est dans quel article? La situation dans laquelle Nous voulons terminer cette histoire. Nous cherchons des véhicules volés. On a tué des chauffeurs, on a volé leurs véhicules. On y va. vous faites votre travail. On est bienvenu à Oumela, vous allez savoir qui t'en compte, on est toujours libre. Merci beaucoup. Vous savez de soutenir cette action 100%, parce qu'on ne peut pas être au-dessus de la loi. C'est normal que tout le monde puisse respecter les normes et la condition routière. En tout cas, je soutiens le général qui puisse commencer comme ça. Je sais que ce n'est pas facile pour lui. Mais je crois qu'avec sa force et toute son équipe, et nous aussi la population, nous les soutenons, ça peut pour arriver à la fin. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Telema otamona mutu koza sa fly oza nani na mboka oyo oza nani aza nani na mboka atamona mutu koza sa fly Sous instruction du commissariat général de la police nationale congolaise, le groupe mobile d'intervention Alpha a procédé dans la nuit du dimanche 7 au lundi 8 juillet 2024 à l'évacuation des véhicules qui étaient mal stationnés sur la chaussée. Il s'est prouvé que ces véhicules créent l'insécurité car les bandits urbains communément appelés Kumina se cachent derrière ces engins automobiles pour terroriser les visites des citoyens. Les commissaires Charlie Kassongo du génie Alpha a interpellé les commandants des sociales de ne plus permettre le stationnement des véhicules et motos devant leur espace. Parce que bino, vous savez, ça soutient comme un moto. Quand on a une intervention, on a beaucoup de athées parce que vous avez une moto. Lobby, c'est la conception qu'on l'équipe qui a trouvé la moto. Nous sommes mis en route. Vous voyez la opération de l'autre. Par exemple, oyo nakolobela no mokolo moko nayaki na mbongo napesi kelon paster aya asambeli na ngai po milimo mabe elingi eluka ngai po milimo mabe elingi eluka ngai po nazwa likama ya makambo ya mabe. Alors makambo ebele nalekai nango ya mokili siko ndenge oyoki ndenge abondaki mpo na yo siko oyoki nini nalobi boye nalobi oyoki nini nayokaki nano eloko te ntango babandaki basengaki keno eglize esengi keno na Kinshasa basengi bapesa batole soki na dolari merci sikoyo makambo na yo loko oza soda yoka zela pesa nano mikro loko oza soda na respect nyonso soda atatolaka na eglize ndi yango tolobi te lobi okoya kotatwa na eglize parce que oza
Zera ndesi. Ndana oyo na kotato. Voilà. Moïse atunaki. Zera. Za micro na kotato la. Bon, ça va. Bokitisana noye po azonga na ndako. Tobetere sukusu maboko.